Bandeko na kanisa tolandi triste réalité oyo ndeko mwasi atikaki bana ne mibale na ndaku pote akende kolela ebembe ya papa waye na kati ya Congo. Na kanisa mingi balobi. Alors eske mobali soka kabwana na mwasi esengeli bazala binemi? Eske mobali soka kabwana na mwasi esengeli bazala ba ami? Eske eloko nini esalaka bongo? Bandeko nga nazolobela vraiment teke ndenge mama atiki bana na ndaku. Non, eloko na ekolobela pourquoi eloko nini ekoko salama après kokabwana ya mwasi na mobali. Eloko nini mokili monaka po esalama, mais eloko nini penza eza réalité. Pona nini makambango ekendeke bongo? Okomona mwasi akabwani na mobali baza ba camarade. Okomona mwasi akabwani na mobali baza binemi. Okomona mobali akabwani na mwasi baza ba ami. Okomona mobali akabwani na mwasi baza benemi. Alors eloko nini esalaka bongo? Bandeko tolanda yango tokobanda liboso lisolo kaka na ndeko mwasi sima n'explikango na detail selon ngai eloko nini esengeli to eloko nini esalaka bongo. Oyo nyonso ayebi yango na modele na ye ebongi landanga oyebango pe na modele na nga tango mosusu oyo ayo koleka kitoko. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ezaboy. Majorité tokende nanu na ndeko mwasi. Ndeko mwasi oyoyo basala ba papier na mobali na ye. Mobali mutalobi yango ekende na justice. Mobali aza na droit ya koya kozwaka bana ou bien ba weekend ou bien nini. Mais ndeko mobali ye moko alobi yango susu na munoko na ye. Banda bakabwana na mwasi na ye akenda nanu aya lisusu wana te. Donc relation eza te na mwasi, relation eza pe te na bana. Mais entre temps ndeko mobali aza autorisé akutanaka na bana makambo ekatana na justice. Mais pourquoi ndeko mobali aza kokutana na bana te etanke juge akatake okoko mona bana no ndenge boyokani na juge na mwasi? Mais ye asala nango te akipa te. Pourquoi? Alors ndeko mwasi pourquoi ayebi ke mobali naza na droit ya kozalaka na bana makambo ekatana na justice bongo azokende kisasa atiki pa ya voisin aboyi koyebisa mobali na ye? Pourquoi? Mais pourquoi mobali tango ayoki ke bana bazali siko bango moko balie te aye mbango na ndako akomokengela afilme atindeli ndeko mwasi pe basololi na mwasi na telefone, mwasi aninga zonga na voyage azonga ne alongwa Congo azwa vol rapide azonga na ndako, mobali alobi te kozala no presse te vanda no kuna nazala bango biawa bongo yano tango vacances ekosila. Mais pourquoi siko bazosolola bien bongo na epi papa azokengela bana? Alors likambo yango yango oyo bandeko ndeko mwasi abota deja na mobali mosusu. Bolandi lisolo ndeko mwasi bana mibale sikoyo oyo mobali azokengela na moko ya liboso. Alors mibale baza ya ye ya papa, moko ya liboso wana eza ya ye te. Mais na sima ya bana mibale oyo mobali abota na mwasi wana aboti bana mosusu moko to mibale na mobali mosusu to na mibali mosusu. Elakisi nini? Elakisi mwasi wana aza na ba vie différent. Bolandi
Alors mwasi liboso vina liboso abota na moto mosusu ubi avandaki na ndaku ubi batiaki ezeni sima avandi na mobali oyo sima nango bakabwani. Alors mwasi aboti bana mosusu na mobali mosusu ubia mwana mosusu na mobali mosusu ubia bana misusu na mibali mosusu. Alors bokanisa siko malamu yango wana makambo na bango bakoka koyoka na boye te ekende na juge mpo na bana. Alors sikoyo soki baza na relation te c'est possible parce que soki un congolais na congolais to mundele makambo na bango na makambo etali bana ekomi juge akata yango elakisi bazalaki deja na koyokana te. Lokola bazalaki na koyokana te c'est possible yango wana bazalaki komonana te yango pe bazala kokutana te. Alors pa ya mobali ntango mosusu amonaki eza mpe bien tokutanaka na biso te mwasi mpe ntango mosusu mpe amonaki yango eza bien tokutanaka te mpo nga na banda barelation na ngai ya sika mobali mpe mpo natika ye libre ubien nga mpe na banda relation na ngai ya sika. Alors mwasi abanda relation na ye mosusu aboti mwana mosusu to bana mosusu bocomprendre yango wana ezolakisaki ezalaki normal mpo bamonanaka te bazala na nini te mpo mwasi wana meme atikaki bana na ndako alobi ayebisaki sénégalaise akengela bana me nakanisa sénégalaise atunaki ye bongo papa na bango mpo soko boti mwana na mobali to mobali oboti na mwasi soki likambo ye na bana bakotuna kaka moboti mosusu ezala za wapi ezala monanaka to amonanaka te bakotuna ye kaka yango mwasi wana mpe akokaki kotuna. Me sikoyo lokola makambo na bango nayebi yango te nakokokota kuna mingi te nakei na oyo ya réalité. Alors bandeko mingi balobaka mais pourquoi mwasi na mobali bokabwani bozala ata bakamaradi te eloko ni esalaka après libala bokokoma bami. En tout cas boza tout à fait na raison esengeli mpe ezalaka bongo. Bamisusu balobaka en tout cas soki okabwani na moto na mwasi en tout cas okabwani na mobali esili kaka bongo mpo mobali wana akoki koya koderangeaka yo akoya na bazwa ya pamba mwasi wana akoki koya koderangeaka yo abando tia bazwa ya pamba yango soki libala ekufi kaka kende kaka kuna bana bakotokomonana kaka ndenge elingi soki mpe akomonana na bana te ndenge moko baza kaka bana na ye. Donc bongo mosusu mpe soki nakomonana na bana te baza kaka bana na nga tokokutana kaka un jour mwana abosanaka mama te abosanaka papa te wana balangage elobamaka mingi. Me sikoyo nga papa robo ideni naza nango wana me nga eza juste oyo nazwa nango nga na nango makambo etengama mpo na nini nga bamakambo nayebi yango banda bomwana naza nano na adolescent nayebi naza na makolo mpenza na mabele. Alors bandeko boyoka mutu akokozala amina mutu soki yo lingi mutu wana mpe alingi landaka yango bien ezala za mwasi na yo ezala boboti ne bana ezala bovivre 50 ans mpo bozala bami yo folinga ye palinga meme bapara na yo mama oyo aboti yo na papa oyo aboti yo bayaya na yo baleki na yo mpo bozala ami ata boza bandeko donc ye fo alinga yo polinga nakanisa toza clair elingi koloba boye soki mwasi na mobali bakabwani bakokozala baami soki balingi to balingi te eza obligatoire te en plus ezali conditionnel mpe te eza mpe devoir te ezali motema moto fo etinda bongo. Soki bomonaka bacouple mosusu baza baami bokanisa te ke bakabwanaki nsima bakomi nsima eboti amitié ou bien bakomi bami ou bien après kokabwana égal amitié non eza bongo te. Soki omoni couple bakabwani bakomi baza bami elakisi bakomi nde bami elakisi boye bazalaki mwasi na mobali eloko etindaki bango bakoma mwasi na mobali bayebi bango moko pe baboti ube baboti te baye kokabwana. Sikoyo soki bakomi bami elakisi basaliki amitié eza tiki ezalaki automatique awa tokabwani ok tokoma sikoyo bami totikala bakamarade non ezali mpenza caractère ya mwasi na caractère ya mobali to caractère ya mobali na caractère ya mwasi
ezo senga modèle ba yebi bango moko soki ko solola soki ndenge nini bandaki etindi bango bakoma ba mi donc basali amitié ko sala. Alors moi sina mobali pe soki bazo solola elakisi te ke baza ba mi po bino pe ndenge bosawana na voisin moko bolinganaka te to na ndeko no moko ya famille bolinganaka te mais na kati ya makambo to na matanga bopesanaka mbote bosololi pe ndenge nini kuna mais soki matanga esili bosololaka te okende mpe kotala te mwasi na mobali mosusu mpe basololaka bongo mais bino bokanisi baza bami te bazosolola na condition ya likambo moko boye mais misusu wi bakomaka mpenza bami oyo bakomaka bami eza te mpo bakabwani eboti amitié non ezali basali relation amicale donc basali relation bakomi bami ndenge moko yo kokozala na cousin moko na famille oza na bacousin ebele na bacousine mais moko bokutanaka tout donc à part kozala cousin na yo boza susu bami bosala amitié fo kolanda yango bien même ndeko no ya mama moko papa moko ya bala yo bala so bokutanaka mpo boza bandeko mais soki bokutanaka siko ya trop koleka bosaliki amitié boza nano leki na koloto mais boza susu bami bakamarade yango monaka bato ebele balobaka mwana na ngai famille na nga ami na nga nini eza bongo nakanisa sikoyo kokabwana boskomi binemi pourquoi alors wana pe eza logique susu pourquoi bokozala binemi donc non bokozala binemi te ezali te ke bokabwani eboti enemi non eza bongo te ezali bokabwani siko ntango bokabwani boza na barankine alors barankine wana ezopermettre te ke bokoma bami elakisi kaka ndenge moko yo na ndeko no boswana makasi alie yo bana ou bien alekisa papa na bino na mama na bino na kisi bokabwana na ye nde bolobaka singa famille ebendanaka ekatanaka te alors ndenge moko mpe sikoyo na mwasi na mobali bobalani eza ndenge moko ata boboti ou bien boboti te soki bokabwani sikoyo likambo ya sala ou bien yosala ye eza grave sikoyo moyen bokangama eza te ata kutu oza na kandane te ata kutu obosana okipana makambo yango lisusu te oloba eza mokili te ya eza volonté ya nzambe mais sikoyo mpo bosala amitié eza na eloko ezotinda te bosala amitié ezosenga kaka bozala distance alors kozala distance mosusu eza kozala ennemi te eza kaka ke ndenge omonaka ye motu oyo akozala camarade na nga te donc bokanisa malamu ntango bozalaki na couple boza na bato oyo bomonaka même na église même na bafamille ozomona oyo fo kokutanaka ne par hasard to kokozala camarade te bongo te ntango bolobaka bongo eza selon modèle omonelaka ye na makambo ne oyokaka to na comportement za nango sikoyo moto oyo ovande mbula ebele ata kutu 5 ans ata 3 ans boboti ube boboti te donc oyebi caractère na ye oyebi mabe oyo yosalaki ye to oyo asalaki yo alors comme tel okoko banga koboya okolinga ozala camarade na ye te pona nini parce que pona mabe ozo comprendre po omoni ke yo oza na caractère mabe okokozala na mi te akosepela na caractère na yo te oza nango envers ye na mabe osala ye akolinga ozala mi na yo te ndenge moko kaka motu nyonso na vie akokolinga ozala ami te na moto oyo amonake mabe ou bien moto yango asala ye mabe ou bien ye asala moto wana mabe donc neti nga nasali yo mabe alors nakobanga déjà kozala ami na yo parce que nayebi ke yo oyebi bien bamabe oyo nasala yo siko soki naye koluka amitié yo koloba ke non aye lisusu po asalanga mabe donc ata nasali ndenge nini nakokobanga naye kosala ami na yo ndenge moko na kimwasi na mobali soki mpe bokabwani nayebi ke na mokili nakokosalanga bato ke nasala ye mabe moko te alukilaka me nga moko na motema nayebi nasala ye mabe ye mpe ayebi ke nasala ye mabe alors soki tozokutana lokola mokili eyebeli biso na histoire mosusu ata tomona na nzela tokokopesana mbote ou bien tokokopesana te meki ya mitie nde ekokozala te mpo nga nazoyeba bien nasala motu mabe motu wana mpe azoyeba ke ye asalanga mabe donc nga moko daya na kobanga nakozongele nini
pona mesana ka kosala mabe soto komi ba camarade akobanga na kosala ka mabe mususu en plus nga pe mutu vinyo soto zana na sala ke mabe c'est que soki pe na zongi camarade en tout cas na kosala susu mabe do yango wana eza logique des choses moi sina mobali soki bakabwani ezala na bana na kati ata million ata moko ateza na bana te bakoki kosala amitié après ou bien bakokosala ki ennemi après ou bien bakokosala na bango eloko te mais bazali distance yango wana bandeko soki yo oyokaka kaka oya batu mais kanisaka penza bien ki amitié est-ce que basalaka ngo kaka ndenge wana kanisa bien yo bamini nozala bango na mokili ki ennemi basalaka ngo kaka ndenge wana kanisa bien yo batu nini ozana bango ennemi ou bien bango bakanisa ennemi alors kokimaka mutu bakimaka mutu kaka ndenge wana kanisa bien yo bato kimaka pourquoi siko mutu wana kanisa oyo kimaka soki bobota na ye alors na modèle oyebeli na bakaraktere na ye sikoyo bokimaka okosani okontinue kozala na ye ou bien bokosala amitié non okokime kaka mpona makambo wana aza nango ata oboti na ye donc ndenge wana sikoyo soki mutu yango baza malamu bozalaka bien bokabwanaki na ye bozalaka ne bien soki bobotani bana alors soki sikoyo après bokomosola sikoyo bien ou bien makambo bokabwanaki ezalaki makambo moko normal tango bokabwani ou bien ezalaki kaka mabe mais tango boyokani bolimbisani ou bien bokomosola bien bokutani par hasard bokomi na modèle mosusu ya bien ya kosolola ale bosali amitié eza mabe te donc ndenge kaka makambo ekendeki donc mwasi azala na mobali bazala binemi na bazala bami ezali likambo lelo te ebanda kala ekozala mpe kaka na kanisa ti mokili ekosila ngai nasukisi na ngai awa ciao kosana te na poto balobaka boye soki mutu baboyani soki bazongani seki abosani eloko alors na kisasa balobaka boye soki libala ekufi ebota libala wana ekufaka te mabalo ebota wana ezaka bamakambo balobaka mais mutu na mutu amonaka yango selon territoire yali na vie sociale bazomene na époque na époque. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.